Just wonderful, amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers cette nouvelle émission découverte émission Oye Kopé Sabino Masolo ya Sika émission Oyo Ezapona ko faire découvrir bino ville province de Kinshasa, pas seulement Kinshasa mais tout se promener désormais l'émission partout na République démocratique du Congo et aussi na Congo Brazzaville na Angola partout dans le monde à travers cette émission. Je ne suis pas seul, je suis avec ma concert Laetitia Meta Immortel, Tozawa na Binza Ipen, tu ko découvrir érosion, comment est-ce que éronger population ya Kotoyo, érosion tande buki bandako, buki ba mapangwa batu lela to moni que batu ba komo boa quand même ba foule, c'est pour cela ensemble na Laetitia Meta Immortel. Le temps pour moi natika Laetitia a panzamon Kemuke, Laetitia Meta Mbote. Mbote Junior Mwabu. J'espère qu'on est ensemble. Ah mais oui hein. Otoki hein. Non tokatende ni baneska to uti kuna. Ta uwe kauki. Kotuna tuna to kitabo mabe mais quand même to komi donc sala oyo yango bat balanda biso il faut respecter biso, il faut voir que la biso ba flair PR moso moni remarque leur côté na ba commentaire ya ko inciter ya ko comment ba n'importe quoi, il faut toujours ko benga kabo encourager biso po eza pambaka te bo mutala ya lamu ki karaye atamboli na to na mambe to salara na ko laksa mamba bo poto laksa bino Kinshasa bande ko na biso boza partout dans le monde to laksa bino comment mboka na biso ezali pe esika ni biso tozo kende tala lelo Laetitia Meta Immortel na Junior Mwabu to uti musika to sali voyage faut mona dio habiter na omi tuna mais yo idée la ta noir bo landa hinga to lotaki na pesi mbote na maman chérie maman biomba maman pe amta ibisenga abinanga te sikozo kende wana kolata nde bolata wana te lata boye maman bimisinga boye malheureusement avec été dans makolo biloko tseza pe jaune loko ba pété na ngai vraiment tina ebo biso na vérité universelle to akaboye makambo concordance toza ne makbabi biso nde makambo za dégâts nega blaise tsaka la lobara bi artiste timide lobara abi eza dégâts donc biso ato aboye papa biso emoraza kolo voit tout. Merci beaucoup, nous sommes là toujours avec Laetitia Meta. Le temps pour moi de demander à tous ceux qui me suivent de partout dans le monde, vrai nanga, bazala scotché pe cimenté. Là je vois Sylvie Kabé, maman sociale, Motema Adide Kassongo Balobi, SPFAC toujours de l'avant et aussi la douce demoiselle que j'appelle le manager international Elduge Ngombo Yaba Elduge et aussi clin d'œil à toi Zizi Ngombo, le général-major là où tu es aux États-Unis. Là, je vois encore le commandant Bouchiri, Motema ya Mama Monique Balobi, na Katia Suisse kuna na Lausanne. Laetitia Meta, tango mona ba érosion. Ebuki ba mapangwa batu. Il paraît que eboma pe batu ebele. Yo attend que humain et salondeni. Et ça l'a besoin ça l'a passe makasi avenue oyo ti ba prolongeant boye comme maman mulayi boye moi munene boye zara boete zara juste avenue muke boye nyon so zara vraiment nzela ba voiture ti na se comme na okende mais koka moi komona ke lié ba partie ya mapango batu pe au moins ndenge zatia awa pe mapango nyonso eza boye eza na risque koyoka pe ke ebele ya ba famille ba perdra ba oya bango ba kufa étant que congolais nous avons vraiment grandi pendant na Congo moi na benda na mona nini eza ni zaire toto ke ma vraiment non kapasi ka mawa ya bandeko ba kufa donc na komisiko na place on a bandeko ba perdre ba famille na bango bana pe bandako etikali ba kolala balamuki boye érosion eriaka et signala raté ba kola pe balamuki mo après ka ba mususu pa érosion et salami susu parti ndambu ekiei parti na ekiwa no mona ba famille mususu pe ba kiei yo to mona ba ne bele bazo se retrouver na balabala ba sheki ba komi ebele na mboka na biso misusu za suite ya ba érosion oyo papa mama kiei to parent moko kiei o azaki vraiment makaso penza yende azara pena ko simba famille akiei moko ya tikali na sima wana azoko kate bana ba bina balabala ba sheki ba komi ya basi ba komi kokende kote kanzoto pa luka mwa mai mwa nini boye ba komi ko bota ki afanti na mwa
kuku moko boye po azwa kaka moyen kolia lipa aleze mi pe tellement za musika te eye akomi ko souffrir. Donc eza suite ya ba érosion oyo kokoma awa komona ngo esenga pasi esenga pena mawa nazo mituna est-ce que moyen ya ko arrêter ba érosion o ezate nazo tuna na bon nazo mituna bongo na tuna pe junior mo wa buza mama mayele belé est-ce que vraiment il y a ba recherche tout ça na ba recherche il y a moyen à quoi arrêter érosion oyo. Vraiment, merci beaucoup le Laetitia Meta. S'il y a moyen à arrêter érosion oyo, tout le monde oyo, ce n'est pas question d'un individu d'arrêter en c'est question d'un gouvernement de la République. Gouvernement de la République, tout sengaka na yo. Tout le monde que population est fort naé, à comme il y a déjà ko bois kaba fulu awa, fulu parce que érosion senga ba bois kaba fulu, ba bois kaba biloko po ekundama. Gouvernement a s'impliquer davantage à tous na binza ipen bomoni comment est-ce que ba famille belé kufa awa ba famille belé lela lelo ba comment délaisser abandonner à cause ka ya ba érosion oyo. Sans plus tarder, je demande à mon réalisateur Wilson là où il est de sorte que tokota kuna na kati bomona les sources davantage. Pour arrêter déplace au bando koti sa boîte. J'espère que vous aurez remarqué que nous avons vraiment une source d'érosion. Le temps pour que notre réalisateur a s'approché, à l'Axabino que nous sommes là vraiment place érosion Ezali. Nous sommes là avec notre réalisateur, Azo l'Axabino que érosion Yangoyo. Merci beaucoup amis internautes, c'est seulement pour vous dire que nous sommes là. J'espère que vous remarquez que tout ça vraiment place érosion Ezali. Bomoni teske eza vraiment na profondeur moko impossible. Bomoni bandako batol etonga milikolo parce que ba famille oyo ba perdra bandako na bango. Ba tonga bandako batol parce que passe place à kokende zate. À ma gauche là-bas namoni orphelinat moko ezawana de loin ce réalisateur na biso ko bendango orphelinat moko ezawana, je ne sais pas comment est-ce que baza ko résister parce que d'ici là Laetitia Meta orphelinat na to ebité sort na ngwe ozalandeni. Yango zaka pasi komona orphelinat na po orphelinat ndenga vraiment na yebi ke même moi ndi na expliquer que awezara vraiment avenir pa voiture ande koleka. Donc orphelinat na clôture na bon ezaki juste liboso boye. Mais komona mwandambu nango wana ekwei juste batika na mwa parti wana ya mukesko na oyi bate suite na bango ekozala ndenge nini place wana ezana ba o bafandaka wana bano baza wana baza bano bango baboti te baza bano kaka bandeko na biso bazalaka mwa pasi mwa souffrance tam susu parent moko akei bana batika baye awa ba se retrouver tam susu aboti mwana boy mama kufi na hôpital bazui bébé baye na ye wana bango ndo ba prendra bango en charge même orphelinat ndozo mona na ndimite ke bana soutien parce que so bazaki na soutien benga baza place baza wana te donc yango ezaka mwa passe mingi so nazo calculer nazo raisonner ba orphelin o baza na kati orphelinat wana na muto hébergera bango wana sikoyo lobi to lobi okuna jour mususu balali boy balamuki ndambu na bango wana ki siko ba obaza wana bana wana soki bakufi lisusu to ye mutu azalaka na bango encadrer na bango soki ou bien érosion ye ebuki ndambo ndako wana obatika no batika na ndambo siko bakoke wapi ba orphelin baza kati wana pe il paraît ba veuve pe baza wana. Là, on va faire de notre mieux. Na réalisateur na biso to progresser pe sika orphelineza to lukaba responsable Laetitia Meta comme ça to interview bango.
Ouais, ce qui moyen kozala, mais le long de tu es le camaramba. Ah ouais, ils bon to comme kuna. To ko luka to sali programme journée mo mapoto sa émission na bango. Si c'est possible. Pour des abos tu as un programme de tu éviter encadrant na bango za, ba responsable bango za to bazate. Est-ce que papa rend ça sur place to azate? C'est ça le problème. Donc responsable comment papa? Oui, papa rend na ebi parce que na visité bango déjà une fois. Na ebi. Donc ils a passé RDC artiste. Vraiment ils a passé Janine Apende qui RDC artiste babi tala yo penza sono tanga kombono bon ana telema penza moi boy na pesa pende yo ngwana papa penza papa bane belé RDC artiste yo mesana ko consoler nga yo mesana ko fortifier nga non mais ta telema ke ko sa musala vraiment musala ngwango yuti musala ngwango yo bomoni ba bazin boye mais au koti na fulu na erosion oui eza musala papa eza musala ngango yo biro na ngango yo on dependa biro na nga musala ngango yo donc na c'est sacrifier na nga pona ko pesa batu ba pona ko pesa batu ko luka ba information ko pesa batu nyonso ba banda mboka ba nyonso bazolanda biso pona memela bango ba image ya bodo ba image ya borozongo te nulle part ailleurs car na vérité universelle TV ndoko zo ba image ya boye penza na ye banda kuna botande na bundani pona ko matia mais na ye quand même eza musala donc musala vraiment ou abeti mafunga babi mon l'homme de Weston ya yo ngwana vraiment. Merci beaucoup, on était là avec le Tissame Tatozoko Bakaka na érosion auto betali solo nango. Là j'ai fait appel naba congolais naba congolaise nyoso bazali banda. Je vois le président Edo Mandaka ya Mutuelle Bonde Kokuna na Suisse na Lausanne et son secrétaire Maté Takanda Mutuelle Bondeko toujours sans oublier Kulutu Magela la diaspora marche et aussi je vois encore Adrisha Motomètre Bebazibe Bayana Ngamoko et l'homme dédié Guimat les Siloé, le révélateur Motonanjambe et sans oublier Wabex et Mafunga Balobi de la part de Laetitia Meta. Donc Mboka no ezaka mboka na yo. Peu importe ça, Mboka no ezaka mboka na beaucoup comme m'appelle coup de pouce par rapport à ma camwa érosion. Oh, venez, retournez dans vos pays afin que vous puissiez construire, reconstruire encore ces pays. Ce n'est pas seulement tout ce qui charge et pas ya ba autorité ya mboka biso moko. Tout ma pierre ya construction na biso parce que talabo. Il y a des familles balela bazo continuer pour éroser zo kende kaka pour zo kende kaka donc ba ko continuer ko lela ceux qui toza na posa ki baninga ba famille o balela oyo ba o batikali wana toza na posa to consoler bango pe to arrêter ko lela na bango to aider bango na érosion oyo to luka moyen ba congolais to lingana biso na biso ba bi consommons nous congolais quand ba consommons nous les congolais biso na biso to lingana et ça bien au moni ko za na moi un pas na yo oye pe nango mninga pa na moi un pas mninga pa na moi un pas et ko ça le loka bien et ko aider biso to zela karaté ke o boyo gouvernement et tout là non biso moko pe ba congolais to se prendre en charge pour na maramba boy ta bande ko na biso kutu eza idée bien ba boaki poubelle ta andeza et boss ko na sek na muzindo wana. Est-ce que Meta, tu peux avoir un mot au lancer dans le gouvernement de la République si bako ça la plus vite possible baluka ba arrêter l'hémorragie et l'érosion? Vraiment on a koloba kaka na gouvernement na biso toza ba congolais nga lobaka je suis fier d'être congolais. Nazara fier aux congolais donc naza kuna tina teke non na koma s'occuper nani non naza fier aux la congolais alors gouvernement na biso na bolingo na biso peuple na bino talande peuple tozo sila n'est pas un espace où na makba érosion où peuple belé ba kiei pe ba silika et suki bongote et belé lisuso batikali awa bako kende biso bato votara bino biso bat bosala rapport na biso ba congolais député binza ba député ya mbinza nyonso tout sikoyo ba o bazo kende peuple o bazo kufa o banani bako voter bino banani bako voter bino tozo kende wapi bozwanan bolukana solution pour na likambo oh vraiment ba oh nyonso ba ozwa vraiment chance ya kotala émission nyonso ba ozwa libaku ya kolanda émission o penza to sunga peuple na biso ceux qui vraiment za vrai congolais ceux qui za vraiment vrai congolais oh peuple congolais ba vota yo na motema na bango mobimba ba voto te pona liputa te pona nini te batala ka babi non o ya kosunga biso pona bike ba député baza awa ba député bazé belé awa vraiment et ko sala bien makasi vraiment ceux qui penza bosungi to zela karaté ke oh boy non ba bougumestre pe ya awa bazali bo aider
boye des populations ezawa bazolela tozwa iku moyen ya kozwa bango te po ebele balobi balingi baloba mais to boyi malobo bazoba tellement baza choqué soki babi baloba baoloba na sa choc bakoloba makambo oyo ekosimba vraiment te ekosala bien te vraiment pour na image pe ya mboka na biso yango to arrêter bango to boyi bango baloba ngana lancer message on a mutu nyonso tu oyo akolanda ngo vraiment to luka solution pour na makambo to arrêter ngo. Mais tu as un mot na ba téléspectateurs nyonso pe o balanda ki au moins dédicace pe pour baza bato ba soutenir yo ba partenaire quand même. On a sous na monde babi ma copine dedans hein babi ma jumelle Ariachoulouye Lema. Vraiment, Babi Tobombi non parti, on n'a pas osé à ma maman, c'est pas surprise des belé vraiment. Ariachou de moi, Ariachou Penzo Azapena Kata Motema, vraiment, soit Fongo Laetitia Metamo immortel, bah Fongo Motema, bah on a pena Ariachou. Pour ban soupe ba lo ba mina ba on yo pour le ba mina. Bon, ils en ont ya aussi, ils en ont ya ouais la terre, ils en ont ya ouais la terre vraiment. Ariachou na pesi au kakayangwana, bamboti na ngwana ba gros bisous siko zali vraiment, ma piste penza ya nga penza ya tema na peso bambote mingi siko zali Webex mafunga vraiment ngwandi l'homme de Weston Jani na pendeki Magi meta bofo sana kata Canada ma tante chérie ya yo ngwana vraiment junior mo wa otozane à mon cordon na bosante mon superviseur Papi le Congo Doudou Ninginina Chikito Garnet Mukenga, en tout cas, vous avez belé bien sur les big boss maître John Moté, ma mère Misha, papa na Laetitia, papa na Kenzo, papa bane belé, maman Misha babi ya ngwana maman. Vraiment, mi kandinga na fsa nous s'abonner na site internet au Vérité Universelle TV. Ou les big boss vous la posa que non, nga penana c'est besoin la posa pour ba journaliste penana ba se déchaîner. A se déchaîner na moi ma bête na moi ben saleté ti ba buzoba na mnogonete mais a se déchaîner ya ko kota penza ti na ba matitio na ba zambo yo aye alukela no ba image aboye nulle part ailleurs qu'à la Vérité Universelle TV. Just wonderful, amis internautes, le temps pour moi de demander à mon réalisateur pour cette désannonce. Je suis là, derrière moi vous avez remarqué qu'il y a pas mal d'érosion. Vraiment, quant à moi, je suis désolé. Là, je fais appel à toutes les autorités de mon pays, à commencer par le président de la République jusqu'au bourgmestre de cette commune, arrêter hémorragie, il y a érosion parce que ça ne vaut pas la peine, ils ont continué. Tout le monde déjà que ma petite c'est une très bonne chose, mais et ça m'a pas détortité et ça m'a plus vite possible et surtout que le gouverneur, il y a André Kimbuta Yango, il y a Routsa mais dans la patte parce que érosion et continuer ce qui a hémorragie et catanité. Là, je fais encore appel à tout le partenaire, il y a chaîne Nabino, il y a site Nabino Vérité Universelle TV et aussi Baya qu'on s'abonne massivement, Baya et belé pour nous soutenir œuvre oyo talakaka émission Nabino ngo découverte émission banoko Laki Sabino babisika o peut-être bomona halisu te na Kinshasa babisika o peut-être bozwaka occasion ya kotala yango te émission Nabino yango est découverte avec Junior Moyoabo. Là, je ne serai pas seul. Comme d'hab, je vais commencer à inviter journalistes, il y a Vérité Universelle, journalistes, il y a Congo Suisse, afin que tout panzantek ensemble. Là, je dis un grand merci à celui que j'appelle le full et big boss, et mon papa, l'homme à double brassard. Il s'appelle John Simao, Joao Simao Moussali, dit maître John, l'homme à double brassard, balobi, papa na biso à l'équipe papa, on a ba moyen, à l'équipe papa, on a ba yoji, à l'équipe papa on a makambu quoi. Là je vois encore son Altesse royale Mama Misha Motema ya maître John Balobi. Lorsque vous voyez un homme fort, c'est que derrière lui il y a une dame forte, elle s'appelle Mama Misha Micheline. Et clin d'œil aussi à notre superviseur Papi le Congo. Merci beaucoup pour ce grand travail que tu ne cesses pas. Là je tiens à remercier mes partenaires, mes sponsors. Là, je vois Sylvie Kabea, maman sociale, Motema, Didier Kassongo. Et aussi, Eldui Jengombo, le manager international. Moi, c'est
pembe na kati ba Lyon, et aussi Zizingombo, le général-major, clin d'œil à toi là où tu es, aux États-Unis. Là, je vois encore le commandant Bouchiri, Motema ya Mama Monique, balobina Katia Suisse kuna à Lausanne, ex-commandant ya Soucia Tebongolo. Là, je vois encore le président Edo Mandaka, ya Mutuel Bondeko et son secrétaire Mate Takanda. Grand merci aussi à Koulou Toumagela, balobi la diaspora marche, et sans oublier Eric Lema, la haute couture, et big up aussi à celui que j'appelle Adrisha Motomètre Beba Zibeba, ya Adrien Motomoko, bien makasi. Merci beaucoup à l'homme de Dieu qui ne cesse pas d'imata Siloé les révélateurs, balobi Moto Nanjambe. Et merci beaucoup aussi à Wabex Mafunga, balobi vrai Mungwandi, balobi Weston na Weston. Et merci aussi à l'équipe technique. Là, je vois Doudou Ninginina, Garnet Mukenga, Chikito. Et merci à la personne qui était derrière la caméra. C'est-à-dire featuring Salamiawa. Il y a Wilson da Panzi Tekenandenga Mukete. Et merci beaucoup à tout le monde de Onyo Swalinga Kanga. Abonnez-vous massivement et partagez nos vidéos. Ça nous fera énormément plaisir. Nena Messa Kolobakara. Peut-être na Kalabaleki na Bango Biso. Mais Biso a trois choses: l'éthique, la déontologie et le professionnalisme. Ah, Maître John, Papa na Biso, Kalakalo Zalaki wap. Nasuka na nyoso tosa anine, na panzi kaka.